Hello la famille, ici est l'homme c'est signature le vieux père Nabino. J'ai toujours eu l'envie de vous signaler que je réside ici à Washington, Seattle. Sinon, bisoto za bien, to uji kolekisa mwa ngunga kitoko na Pâques oyo. C'était la fête ya mariage ya petite sœur nanga ya uti kobala. Et ça qui kitoko to lekisi mon temps et bien à Washington et na DC côté kuna to zelaki et c'est là qui bien to rendaki Virginia makambele ka kitoko. Je pense na tchela bino ba vidéo ya Mike Kolobaka. Na ngaka toujours tant toujours ça la émission na biso na ngaka toujours comme mentionner le que il faut pas oublier que la musique est un monde il y a divertissement, c'est-à-dire to yaka na musique et poto zo ka sengo to sepelaga, mais sans oublier to ba ke makama mukili ndenge ni mukili za ok ne c'est pourquoi moni na l'homme c'est signature toujours cha ba diversité ya ba vidéo pour boye bizalaka au courant, mais to ngaka news ya musique za la pe moi mingi. So tali bamboka bapaya ndenge nini bamboka ezali batu bazo vivre au comparer on mboka na biso mona ya pas match mboka na biso mituna, mais pourquoi batu bazo vivre na jungle ou bien comment biso no so ba être humain, mais qu'est-ce qui fait que bango ba vivre biso to vivre ba question na fozonga biso de temps en temps pour to yeba ko zo attendre mususu un jour et ya nona makambo wana, mais le changement viendra ce qui biso moko tolingi changement. Nous tozana na makasi lelo te pousse tozana pouvoir ezana bao bazo gouverner neti ba fachi béton mutu ba ko changer makambo lelo so ko tali makambo ezoleka na Afrique lelo ezopesa na soni na mawa po kozala congolais, mais on n'a pas le choix d'être congolais. Mais on fait la honte. Il y a makambo ezoleka na kati surtout na kati ya communauté africaine. Ezo ça la passe, mais on n'a pas le choix. Sinon na ochela bino vidéo moko na suka botala. Maintenant tozaka na muziki tika tobeta masolo ya muziki ya Héritier Watanabe na Fally Ipupa na Ferregola. Qu'est-ce qui se passe na kati na solo oyo? Sinon toujours yebaka musique ndenge za okende. Toujours omona, toujours sepela na musique pe Kongola lingi kokomisa musique lokola kaka ezala la guerre oya bundi oya pesibwe. Mais komona na musika ndenge makaka musique ezokende. Ndenge musique ekendaka na bamboko ezalaka vraiment musique eza business. C'est-à-dire batu bache ba paquet pour ba récupérer mbongo na sima. Soki yo zobeta musique pona ka visibilité. On a ba musique ba Weranson ba betaka ba musique ba papa ba betaka na ba kofilo midelizo pour jusque là bazape na bambongo moko di ya ba graffiti talaka mopa akeko suka za la sénateur kuna na sénat ko sala makambo nini o ya malonga e ko changer mokili. Bon tout à la ndenge magamezo kende ezaleka à la volée ndenge le vieux père alobaka bino moko boyebi, mais tozonga na Héritier Watanabe po tozala concentré na kati ya album ya Héritier Watanabe oyo awuti kobimisa biso tuto yebi ke Héritier Watanabe azali moto na tembe pe mwana wenge mbanga danse bango mutu baya na mbanga, c'est-à-dire Héritier kota l'album ya Héritier ndenge bimina koyoka. Bon ngana zo pesa Héritier fait ba félicitations na niveau na ye ndenge asali album na ye ndenge album ebeti na Monique album a beti ba deux chansons ba trois chansons et simbi, mais ezali à la congolaise. Puis c'est musique ndenge musique ezokende pour le moment. C'est vrai que musique est en frontière, mais musique n'est pas pour le moment. Il faut ça la musique où il faut atteindre un niveau plus élevé où il y a entendement. C'est-à-dire quoi? Quand on a dit nzembo oyo héritier abeti awa. Makama miziki oyo soko yebiongo te ori koloba biloba loba.
C'est vrai, la musique c'est l'art de combiner les sons d'une façon agréable. Mais musique est agréable bien mingi soki mokili mbimba ezoko yoka nengo zoyemba. Musique nyonso bato nyonso balanda yango te. Par exemple, tozozwaka exemple ya Mabele Lisi. Ndenge Mabele Lisi ayimbaka nzembo na ye eloko yo yango oyo abetaki eloko na ye ebetamaki na mato ya bakongole balobaki oyo eloko nini oyo ozomona me ntango fali azwi eloko wana abunguli yango akotisi yango mwa begredie mike achange yango mwa façon omoni eloko ndenge epesa eloko epesa na ndenge mosusu na likambo nazoninga naloba héritier azwi façon ya koyemba ya King Kester il fallait babungula yango il fallait batia yango à la modernisation il fallait moderniser yango c'est-à-dire batia yango update batia yango na rythme ya lelo eloko nini ezosimba na marché eloko nini ezoko pesa batu mosusu ya bamboka mosusu bayoka eloko nini fallait asalaki na eloko oyoyo pour etoucher ba mitema ya batu mosusu bien etoucher mitema ya étranger puis c'est héritier sango na banzembo na ebele akotisi bemo ba français asali pe ka ndenge fallait asalaki mais kokene na banzembo o façon akeyeli héritier ezomona nake ekosuka la congolaise mais pour nani na lobi bongo landa nzembo wana bien okomona vraiment di King Kester emene ya Edi Wenge. Bon, soko tali miziki ya ba King Kester nenge babeta, na miziki ya ba Wenge nenge babeta. On comprend que raison pour laquelle fallait aller kaki bango. Et là on ne fallait aller keli bango. Puis c'est bango tout ba osala miziki moko, ba sobeta ba guitare moko, mais ingrédient ni fallait acheter pour eloko na emeka ko atteindre na ba niveau mosusu. C'est ça le point. Point yango wana. Et puis c'est qu'il fallait habiter un instrument ou là non, c'est le même instrument, mais façon où il y a des langues. Ben musique où il y a des langues, il y a la différence. Donc on est nzembo oyo ka nzembo eloka yembaga chacune de nos actions devenant mémorable. So yoki nzembo wana esengo ezali oyo ka nzembo eza simple, mais nenga beteli yango epesi makambo. On comprend? Et pesi makambo c'est loko wana begedi wana ndezo sanga na album ya Héritier na album ya ba faire. Et so landaka musique, so landaka vraiment musique congolaise à la loupe. On comprend makambo na zolinga na loba. De kotala ndenge makelelo Héritier bazolinga bacha na banzembo wana ekosuka ka na diwenge. Quand je parle ekosuka diwenge, c'est-à-dire ekosuka na communauté na biso. Puis cette communauté na biso esuka na diwenge. Oh, pour percer, c'est un peu difficile. Bon, on les a point de vue dans les alilobaya et les alilobaya bible. Mais na lobby, na nenge na zoyebi ni musique, na musique ezoken. Puis c'est musique elle les a business. Musique lelo faut ningo atteindre eloko nini rythmique nini ezo pesa ke ba Nigeria bayoka ba africain mususu ba sepela et on comprend eloko wala soka ba sika ke eloko wana esili ba okende musika et ba changer ba longo na ghetto puis c'est album ndenge ke en plus sur eloko mususu ezali Nathalie Héritier ndenge azo sala pub na ye Pibi Héritier, maintenant c'est du ghetto. Aza toujours na image ya Wenge ya kala. Imaginez ba nego sala publicité, koke na ba TV ya ba Congolais, c'est vrai, koke na ba TV ya ba Congolais, mais lelo, pourquoi fallait que na ba chaîne wana te? Comprendre? Média nini fallait utiliser, modèle nini fallait utiliser. Tant que nous avons des médias, nous avons des choix na journalistes, bazo tuno oyo sala émission na yo, oyo sala promotion na yo, mais bazo tuno ba makamba journaliste mususu et pardon ba musicien mususu. Au moins on que yo muntozo cha produit na freinage, c'est ça. C'est ça. Donc point on a déjà deuxième point. Troisième point ça nini. Troisième point, c'est Héritier zo mimona ki neti akomi lisusu. Oh, obimisa album sika. Il faut zala mama pekana se
puis c'est tout ça wana fali azali wana faire égole azali na yuzu ya lokola la troisième. Donc lokola zo ya lokola la troisième, il faut ça quand même une stratégie ndenge nini okokota na kati ya game pour game na yo ezala o réussir na game, mais façon za koya kokende wana na éviter tiens bon tout nga nazo peso chance eza débit ya de bon débit pe ya mwa makambo omeka kofungwama omeka kochanger moi beher eza tellement trop meka kochanger façon ozokenda na ndenge ya bemission omeka kochanger sinon te bon totala pena no bandi baconcerte toyebi te ndenge nini ekopesa mais souhaitons ke mapeke okita na moi c'est moi façon ya koloba pe komeka kochanger na façon opona banzembo mosusu epesa ope mwa makambo so olandi bakongole kaka ayetie tokotuna sinon botikala kitoko ezalaki mwa rubrique moke wana elom sisineti asube toko supa.